KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Balandi à Congo Live Télévision, Mbote, Nabino Bao, beaucoup partout dans le monde entier. Merci pour la fidélité et confiance nous faisons sur la chaîne YouTube de Congo Live. Les autres, moi Mboka fils Mukoko, Azali président et ABT, Azali association na kati ya IDPS, et membre ya IDPS atako akotane sous siège TCN Kolibeli. Mais penza to lobela lelo actualité aux écotambola Mboka biso Congo, surtout que ça la bilan penza il y a 1 an. Il y a président Félix la République démocratique du Congo. Mbote fils Mukoko. Mbote maman Gérald na pesi ba merve na babone tout ya Congo Live année oyo bo senga ba eboye bana bango ba bakisa masu beaucoup plus mais toutefois na kota permanence te Tshisekedi déjà bâtiment te et ça état d'esprit. Bato à Sankuru, bato à Texas, bayaka permanence, mais bayaka bato à Tshisekedi. Bonne santé. Santé ça très bien, par la grâce de Dieu. Santé ça très bien. Na rythme à Congo, il y a Matembe, na Batamson, au Sira Mobutu, tu vas dans la mer. Boni ABT, autant bon, l'armée des bâtisseurs tshisekidistes. Faut être dans la confusion au fils Mgo Asali parti les asbel na kacha IDPS le 6 avril et kokokisa o babengi une année d'existence asbel o eza na but de soutenir le président de la République pas comme des fanatiques mais comme o babengi ba partenaire na pe ba conseiller donc tozawana pour dénoncer tout ce qui est anti-valeur ils ont évolué bien. Toujours continuer à kosenga ba prix ya batu na o ba bengi banque du progrès social pour na kosunga ba maman veuve na cadre pe ya soutenir lutte contre la pauvreté au président de la République à Zion comme chef de bataille. Fils Mukoko, 1 an, il y a président Félix na République démocratique du Congo, c'est déjà 1 an depuis alternance et ça qui bon pacifiquement entre président sortant et président entrant Félix Antoine Tshisekedi. Bilan ni yoko sala atako ba imboka ba musuba ko ba été eza ngo 1 an te ezali bongo 19 ans ezaka continuité ya Kabila de oyo ngo to vivre na mboka Congo. Bon, bah, déjà 19 ans continuité à Kabila. D'abord, les bisous de la sous-entend et on répond. Nous tous les maman a droit à rêver. Donc, bisous les champs à voir la caravane passe pour avancer les pays. Donc, bilan il y a président Félix Tshisekedi et ça pour nanga positif. Positif dans le sens que le président a payé au Balobi plus de 2 millions d'enfants à côté école. Enseignement au Balobi et au Félé.
plus de 2 millions d'enfants eza masekite bato lebele babaki kosimba te mais biso pe toloba eke moto akufa te po amona. Et le même président de la République a mécanisé plus de 97 000 enseignants au mois de janvier où va retoucher pata na bango, c'est-à-dire 97 000 enseignants. À part ça, Congo est comme un second pays au niveau du Conseil des Nations, des Nations Unies, par la diplomatie, au Babengi, ya solo, président Zongisi Congo dans le Conseil des Nations. Aza au Babengi, deuxième président na mboka na biso, à part Mobutu Bayambe en Angleterre, et pas Reine. Donc, ils ont fait. Dans la zone ici, biso, na considération, na niveau international. Mais, pour na mambu ya bilan lisusu, tokota la côté à est, ba FARDC, auto mona baron qui ba femme à pantalon, lelo balasi qui baza ba libala solo. Avancer côté sécurité et salama, tozo yebisa na bana beni, ba s'impliquer na mambu o ya kimia na beni, c'est-à-dire ba koma ba agent de renseignement. Bana tu active ba koma ba agent de renseignement pour tout sunga ba FARDC na biso pour na kosisa makambo ya ba trouble et ça là qui va violer ça na ba massacre ainsi de suite. Donc na bilan toujours na bilan na zone d'éducation Mandela loba eloko amunene au politicien ko c'est la peuple na eza APC éducation fatia sa pesa. Et à part ça bato bako kanisa le ba pesa yo voiture ainsi de suite non. Actif Zaïd Ngoma loba il faut investir dans l'homme. Quand on n'a pas investi dans l'homme, même si on peut se voiture, on pousse en kili qui est pas en éducation de base. Et le président est entré, il y a ça là-dedans, on a politique et le recontaka. Maman je les a au babeni volonté politique. Fati Azana au babeni volonté politique. C'est comme si on bloqué en avant. Oui, bazo bloqué et pas ba au babeni dinosaure. On comprend ba nostalgie ba baza na nostalgie ya kingakati ba bazo mona ke il faut ba continuer na marque na bango comme ministre à finance il faut faire bic rouge comme ministre à portefeuille il faut faire bic rouge comme ministre à justice il faut faire bic rouge on comprend comme ministre à défense il faut faire bic rouge bango nde bazo bloqué. Mais le président est déterminé à rappeler on a conseil des ministres à Salaki à l'objet muto akoya kotiele ba pot de banane pas ça le peuple d'abord aibake akozwa bic rouge likolo pe na mabele ko sangana te tremblement de terre pe ko salamate fils Mukoko eloko ni pele ko freiner président Félix Penza akokisa action na wala kaki bana mboka ndakisa ba soins médicaux surtout social les peuples d'abord c'est comme si ba mboka ba se retrouver na côté social. Bon le problème est que ba mboka bazo se retrouver du côté social place batika biso na pouvoir eleki eza ya bosoto pe ya pasi makasi. Nzambe kutu kwa sala o babengi mokili azwa 6 jours. Batu il faut balongola critique o babengi ya immédiateté. C'est-à-dire que tu fais ça dans la baguette magique mon nom c'était ta Moïse abeti boye maïkabwani non. Batu il faut baye baké place to outi pendant 18 ans. Bako sala ngote na inane. Mais non le problème non. Il faut avoir de bon azana ba intention ya bien. Makambu siko ezo salama ozo comprendre ezo salama neti na moi marque tala ministre ya finance azo komela ba banque ki babo ya kopesa mbongo na République démocratique du Congo et le problème zelana na ebsayo ministre ya finance azo komela ezanga batu eza conséquence ya coalition soki peuple apesa biso majorité parlementaire. Ce qui peuple à l'oba était que fils Ngoto voté au lieu sanganini. Tout n'a tous en majoritaire. Peuple à l'anda va 5 000 francs à côté de ça batoa n'a parlé du peuple. Les deux batoa va ça majorité numérique n'a parlé du peuple. Par contre pour bloquer les peuples d'abord. Faut tes anan. Il y a un de tout l'oba dissolution au président lobby pour
qui sa promesse à celle du peuple et zoya bientôt na l'élection au babengi législatif il y a ba député anticipé au kende bo pesa biso majorité pour tout ça la gouvernement ndenge ba on ba sala l'air ba zala la majorité na président na ba Kabila tout ça moi gouvernement we bandi banda soukiti na linzaka ba force à changement biso na biso ka bana cash dans tout ça la moment que banda soukiti linzaka est-ce que possible et que Simba so peuple congolais à comprendre que parlement nde vota mibeko nde vota ba budget c'est-à-dire mbongo nde vota ba loi toujours senga de peuple congolais donc pe na biso tout na UDPS armée de bâtisseurs réseau baki totika na distraction te ya lobaki dissolution nous devons déjà commencer à préparer maintenant biso slogan na biso na armée de bâtisseurs l'avenir c'est maintenant. Fils Mukoko, Toko Yoko, ndenge président Félix Abaki esengeli ko dissoudre parlement Castor qui peut baba kiunga lobi président Soukaka na assemblée nationale te kotati na assemblée provinciale kasi ba propos pena Jani Mabunda oya tenaki na chef de l'état bino UDPS bomba ki ngololengeni bon on banana na mambo baba kiungu merci baba kiungu beau transférer ba merci na bino tout batu bo Hollanda. Baba Kungwa Oloba on a sina loba qui on a point de presse la fois passée. Qui fait landana ba ba sena nyonso. Bango tout ba koya batambo mwamba ba mabunda batwana tout ba koya na ba provinciaux. Po ba osala intérêt baza be élu du peuple était mais baza ba o ba bengi les élus les nommés envoyés par Kingakati. Il faut ba koya bango tout. Pe baba Kungu le razolo ba mango mo Jani Mabunda. Au moins que le français n'est pas perroquet. Soko le français, quand ça appelle Makambu. Kolingate batindao, azam maman mo boye na moni. Comme si bazo tindaï. Mais peu peur de wangana qui est. Batin. Ils ont engagé quand ils m'ont. Batindia simba moto, asa simbi moto. Chris wana président loba qui est dans la conditionnelle, il a créé yango. Ba supporter charge nango. Jamais au Koya Kosala o babengi droit de réponse à un président de la République, ce réseau dirigé au babengi institution. Et le président de la République a le droit de dissoudre le parlement wana. A côté pe ko ma coalition wana. Article 78. Et le dit que c'est le président qui nomme un informateur pour identifier la majorité et ça la coalition gouvernementale. 78. Le président Article 69. Le président veille au bon fonctionnement du pouvoir public et des institutions. Yenda vanda kazota la yango. Yenda constaté que est emboulaté. Et article 148 et lobby, le président peut dissoudre le parlement après consultation et après premier ministre n'a deux chambres. Il y a lobby et sengeli président de la constitution avant de dissoudre le parlement. Balobi le président a le pouvoir de dissoudre le parlement après consultation. Et c'est crise et salami le parlement pour dissoudre selon constitution. Mais crise et ça déjà. On est en train de bloquer. Aux hommes on a des crises et ça tout ça le maquillage té. Le problème est ça maman Jolesani. Consulter c'est-à-dire na ko tous nos conseils. Na cause comme na cause ngoté. Abongoti Jani Mabunda lobaka bongo ya bino mwana mboka Jean-Marc Kabundo ya lande kuna alobarate a concert ninga na eto bazana yo ya lande na sima Jani Mabunda peut-être ça dans cadre de bazar au monde ya so zu poste et ça respire il y a esprit d'équipe et cause à la paix bon mais il a réagi mais na eu de fesses biso toza ba ngana za ba be gardien du temple. Touche pas mon président parce que c'est une personne sacrée. Mabunda zo kende pe plus loin poto kende azolo bake makambo président lobby et go bimaneti au trahison. Ça c'est faire mal au babengi lecture ya ba makambu ya constitution na biso. Ça c'est faire mal. Constitution lobby na article 165 ni. Et traité de haute trahison Soko yibi au détourné enrichissement illicite. Là c'est ni fatia sa yibia. Ba permis ba ebisi aleka.
Malgré ba dire ka ba yi ba mais na dire ka ba yi ba vous avez des preuves est-ce que et non ni eso sala non reviens voir la détourner mais eso sala mami non le bible dire ka ba zo yi ba 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 kanga ki na faire 15 millions chef ba kanga ki de la justice c'est convoqué likambango ke na ka bo ngana lobela mambo 15 millions chef de l'état lobi ke justice c'est ça musana tozana o ba bengi bino bolo ba pe bokoma 4e pouvoir tozana pouvoir exécutif weza chef de l'état na gouvernement tozana pouvoir judiciaire weza ba procureur ba magistrat ba avocat et consort tozana pouvoir législatif oyo ba ozala société oyo ezali ba mabunda na batambo mwamba tozana pouvoir oyo bino ya presse oyo biso idps to bundela bino to bibo butu na mboko oyo tokozaka na RTNC mon côté président lobi boye ke na minito ndenge zawana ezake na minito ndenge zawana président lobi justice ça marano en quoi yo lo bakayibaki fils mkoko leo nyo ko sala été depuis président Félix azwi pe mo kondi to ko mona ba détourner mais au sala to bana na 15 millions to ki kuna na Albert Yuma ape Shader atombo ki abiba Simba Albert Yuma te wa Simba Albert Yuma moto ko pela na Congo omola Albert Yuma yibi mbongo Kinshasa Congo epela moto kasi omoni batu balakisi ke ba mandataire public en balende ba mandataire pour voler ozomona système ya on na obi combat na biso contre Kabila ezalaki contre Kabila au mobile maman lifté aboza Kabila contre système yo mote Kabila longwe me bato ba tchadi ba mandataire na ba komolinga ba koma ba avocat na ba pas au kasonité atteinte à la sûreté de l'état Shader linga na fondé na justice atteinte à la sûreté de l'état na fondé na justice ozolo bo pelisa Shadari pesa moto wa Simba Albert Yuma batu bazolo ba pele gazo ba mabunda vanda ki anjani c'est que zola sake likopsin na bango likopa na bango ezaya batu amite mamabe bango balo oyebi nazo pesa batu bango bazola ki sa vraiment que bazwa ki kozala ba ministre comme carrière à vie na bango. Je regrette fort que Kabila soit mon bongo comme dauphin. Il y a on a dit que ça 50 millions de dollars. Je regrette fort. Ça c'est un papa vraiment, je ne sais pas comment la qualifier. Azolo bako tumbamboka pona mutu mo bazo accuser ayibi o tumbamboka c'est que mutu ana l'équipe peuple congolais nyoso na valeur. C'est non peut perdre. Vous comprenez? C'est pour cela bazo démontrer que bango nde ennemi à peuple. L'ennemi un peuple na uta il a ko répondre yo ba kosa ki peuple na biso na système ya ba AAA BBB peuple pesa candidat sans logo ya parti peuple apesi bango majorité ya on de travail autozo ça les travail à conscientisation que peuple a ba na ba élection législative oyo les azokota batu wana tout oyo baza batu ya FCC faut ba kendo ba bengi retraite politique. Fils mukoko lobi ba confession religieuse ba sangana ki penza ba bengami église catholique ba kimbangiste ba salutiste église de réveil ba sangana ki lokola moto moko pona kolobela penza na likambo etali mboka Congo ba bi crise eza na kati ya coalition FCC cash surtout ba on ba ko plaider penza amélioration ya conditions de vie ya ba congolais c'est comme si ba congolais ba votaka retomber zate na ba vote moi fallait ba voter moi changement côté na mboka Congo apparemment changement ya to bani na ba propos ya ba confession les problèmes eza soki bango ba moni retomber zate eza pour batu ya mabe bana pourquoi l'histoire ne doit exister na loba makambo kala to sano be mission coalition eza ya angelu na démon ko simbate lelo na bimi prophète politique président Louti Kobenga on a Londres accident politique mais l'air baninga bazo analyser un certain prophète soki onosuma soki nani angwana onezi soki onezi soki auta onezimo auté pas évêque mukuna boye azole kana TV abandolo bake pasteur akosa makambo politique te
biloba lobozo lobana tozo yokayo mutako kote lo azate so lo babo le supo Kabila lingo abandonna da batune ya FCC to botoli Shadar passeport na aéroport poto la kise keza biso de tozo ayena passeport akala diplomatique to botoli lelo yinde ki na aéroport anjili Shadar ina Marcelin Sichambo ba botoli ba boy ba babima mboka kasi babima mboka na aéroport président comme penza ko abandi ko sala ko bango ba bic rouge kolo kaka lokola ya atumba mboka ba botoli no identité passeport bima na carte d'électeur yo Shadar yo mtamakasi yo Rambo fils boko donc zo ko attaquer Shadar donc ba le bito mono kuna na siège à PPRD a zo ko attaquer Shadar ba biloko siège à PPRD siège à PPRD na kendaka pona la sabatu ke botala bato yo to ba coalition ti sere da kenda ki bomango ba loba on a RFI na kenda na demo po ba oyebi ke ba menansanga to mona dunia oui ba menansanga mais ba koka ko simba ngata na sukité na kenda nde ko sa mais bango so na si bango 10 millions de dollars rango boya limité ba obo yango ba ko sa ba na diare po ba yebi ke ba tumba ba tu na o ba bengi permanence na biso Shadar ba botole passeport abima mboko yosko pasteur moso onezi moso kinani ngini yo oko lobela pasteur Onésime to bono ki okene ko primer pasteur Mukuna abima ki meilleur prophète de la liberté année 2019 prophète Mukuna oyaza ki pene na Kabila ali na Kabila meli na Kabila lelo akomi ko attaquer Kabila lelo tie na maboko okomi kotambo no komi ko separa na français na sambe la église nete okomo separa Mukuna na sambe la église nete mais en français baloba ce sont les imbéciles qui ne changent pas kala wana zaki wapiye pasteur Moussa na nzambe et na émission que na français baloba que ce sont les imbéciles qui ne changent pas na constaté depuis 2019 ba discours na e komi o ya ko éveiller peuple azana tina yo kananu peuple azana tina to ya yebse yezo atambola ki likolo ya mai o yezo abongola ki mapa peuple azana il faut yebisa e makambu neti kini bopeto gentini azokoka te o yebise ke na tongo kombola lupangu na yo kabola matiti na ba chasser tumba ba chasser. Vous comprenez, c'est ce que l'église d'aujourd'hui doit être une église de développement. Na moni na constaté sans qu'il y ait des sangana na copé ses diplômes de mérite comme évangéliste de la libération. Kala na Tanzania Kabila ndoli na Kabila na ngako na nini te ye prophète soi-disant évêque il a téléméla Kabila te na kala na lelo kaka tanga komi ko s'attaquer na Kabila ako se pencher na président Félix yango yo primer a se pencher na président Félix yo mona te ba dire na oloba c'est comme ça olinga président Félix atieka yo moni président Félix assemble à Philadelphie assemble na Seka to mona lobby président Félix oyamba tika biloko wana ezangai tant que citoyen congolais de na kenda opesa président est-ce que na sina pesa fati diplôme pour la fatigue na opesa soki 5 et 6 vous comprenez so na moni va le peuple d'abord esami na mandat ya 5 ans de na opesa diplôme na pesi ne Mukuna diplôme ala pesa validé par ba Marti ba Rossi ba Thérèse Kalamba iponga na zao ba bengi muto ya tikala ba Marti ba contrôlaka na zwa yango na ke na pesi diplôme pour na ko encourager continuer à kenda continuer dans l'évangile de la libération et à sauver le Congo. Ma beza si comme tout le monde a ba jalousie aye appelle minate va bandi kolwa non l'église aujourd'hui doit être du côté du peuple pas au milieu du village. Bible écoute le lobby que vaut mieux à la moto to malili makambo za tie de ate yo ya lo tie zoza il faut za moto konyelo moyo ngo pasteur Mukuna poine côté ya peuple mabeza wapi kala wana zaki wapi babilo ba kala peuple zote la pasteur Mukuna yaza mosali na nzambe kala wana zaki wapi car maintenant ça beloge na Kabila zela soko ya bien émission tout na Kabila ndango yondo obikolo yondo za pembeni yango ba internet ba omoni ya mona mekano ko tuna ye eloko nini ya ko kangama na pasteur Mukuna
Batu balobi bongo. Balo so écouter na fils ko tourner na diplôme wana oh ye a primé. Ye bisa bango boy na so ebisa bango monya kenda. Na kenda ke ba pasteur mukuna pona oka ki azolo ba ke batu il faut ba kende dissolution. Le quoi nga lo ba ki na ngamutu toali aloba ke makambo Kabila trace na we fesila na Congo na kanga makanai. Ata utozala benemi lobi na osaki camarade na ye. Ne so saki camarade na Henri Magie. Henri Magie linga Kabila ke. Mais tout le monde est bien au bout Babengaka biso na cadre Mobutu ezalaka na Katanga et pas directeur à cabinet Vital Kamerhe le pacificateur que j'ai sali na kendaka na idée to sulula na cadre to kende likambo pe tellement que coalition na sina lobe simba te na banda kendana na yeba ke na kati ya mutema na banda samba ka simba te simba na Fils moko tukuma pusa moke na suka émission na biso le penja affaire ba Nyamulenge au président Lobekuna na Londres baza ba congolais ba toming ba tomboka kinango ba sepela kinango te ba c'est comme si président Félix Penza a ko soutenir les cambo au ba betara c'était ba papa ngwana balobara occupation c'est comme si président Félix a pour occupation ndenge mboka msoza ali occupé na occupation rwandaise tanzanienne ougandaise ko ba ndenge yo kenda poto so ba pesa yo nationalité française ngobo mais ya bino bolinga te ba baso ordonnance sans otangela na komba papa mo leader à réseaux sociaux Rwanda l'air no connaît Mobutu asigna ngo na 1971 akenda yebisete po ani osali bongo lingo sa balkanisation Mobutu asigna au babengi le 26 mars 1971 ordonnance pour na kopesa ba Nyamulenge au babengi nationalité aloba te ngwanda wana na bazairwa ba combattant ba o tu ba osaba makeli na yo bola ndi président Félix Ndabengi ba combattant mais combattant ba excès continue dictionnaire tout nangi la signe eza une personne au azana personnalité te ba bendaki na singa lokola chef lokola taba c'est ça qu'on appelle combattant bato ngwanda zo benda ba obosa ke lobi ngwanda zalaki terminator le tueur baba Nyamulenge wana Mobutu mtapesa kiango makamba politique mama ezali panangu bate na politique to vivre na o babengi continuité de l'état la décision en question etikala kozala jamais annulée pe démocratie lobbying c'est la voix de la majorité protection de la minorité baza ba minorité soto bomi bango nyonso ba oloba na biso ke to sali génocide président langage ya balkanisation et utaka kota ba Nyamulenge wana président a trouvé au babengi solution pacifique mais ngata ke au babengi leader ya armée des bâtisseurs sérédistes nazo proposer boye eza na groupe te boye bana mnele ya kuluna ya bandi ya tchel azwaka nationalité ezosenga ke baleka na o babengi recensement pona ko distinguer ba Nyamulenge ya Rwanda ya Burundi na oyo ya biso ya Congo recensement il faut ça la rapide pe na niveau ya est il faut ba renforcer ba bengi immigration mais na ko yebiso boye mama Congo ndongo zo mona ngo boye za 9 pays limitrophes ba province nyonso eza pembeni na ba pays limitrophes ezalaka na ba problème ba double nationalité nazwi côté na bino na Équateur banda ko benga o ba bengi bokasa no kwa Mobutu otelemi na ngambo Équateur na bangi kuno ki mutayo aloba tinda na mbisa koka ukao to kiti na bandundu kota bolobo na batu musu ya bwaza bakenda kuna baliaka kutu France fa to longwe na bandundu to kitika na bandundu wana Angola baza na frontière batu baza ba boye to yo kita na Congo central banyanga musu bakenda osala wenze na Pointe Noire double nationalité toyo kita kaka na Congo central na Angola toyo kende na Kasai ku baloba président Angola netika pinjeo toyo kende na Zambie batu musu bana frontière à côté ya Kasumbale sana bana bandeko na Zambie toyo kende na Grand Kivu problème ba Nyamulengo toyo kende na Soudan batu musu bana na kota ba Isiro
kota ba noirité ba façade wana te ba soudanais vous comprenez les a problématique ce qui compte na mboka ezani ni o ba bengi méritocratie na compétitivité ezate le bazwika congolais mo ya zo bandi ba congolais ngam balobaka ba tie akoma ministre ezali makambo pe monde ezoke na mondialisation vous comprenez des présidents à lobby yango ça devient tout un problème. Ngwanda kendola musano kone Mobutu na Maroc aya kwa anile makambo wana o balobi ya banyamule biso te mto signara fils mukoko tokomi ko pusana suka émission na biso lelo affaire balkanisation toka ki penza na mikoleki mona mboka Martin Fayulu ye penza sa ki bongo bilan loba ki était Kabila Kabange déjà à comme 55%. Kasi président Félix a ko bakisa 15%, c'est déjà 70% pour un comme balkanisé. Mais bito ko lo bani. C'est que président Félix n'a pas le pouvoir, il y a ça sous présidenté. Au monter moutouma zo ba une chose de son contraire. Fallu a tika ba vanti président lobby a besoin de porter parole et opposition. Tout président lobby qui azana besoin azo bengue le contradicteur du gouvernement azanara premier ministre vous comprenez fallait azo temps ya ko implanter parti ne ya clan na bangwana parti na yewana azo temps ya ko implanter yango oli ya ko se distraire moninga ko sa gymnastique yo ko sa gymnastique donc au moins il fallait et ça va bon ma bézateur Kofi Aloba suivait le guide babilo ba 70% balkanisation à président lobé kotika ka mot français na Congo kotika ko sala maté na Londres président lobby na chef d'état-major yo place les akuna na front na mono na Kinshasa te le président est décidé les phares de ces eaux gagné Fayulu fumwa mnote alors bo ezam sala na bango oko remercier même batouté tala Jean Ramon Fak de se beti mais avant dia kangi pema audanga balkanisation yo mona na mboka ni mutu alobi aza président tisere da loba aza président eli oso mona ga abimia sa marche mozo mona président abimia lati elamba pembe ye moko mutu aliboso ya kosundola ba militane ya lamuka akimimba na hotel na bando melama ya malili oso comprendre wana nde batu ya Hollande na Congo na minito na eso Joel ba leader en Nouveau Testament zabiso ba Fayulu ana bachana boy basi linde bazawana biso nde tozawana tozotala makambo ndenge ezokende tozosunga pe président Félix na cadre ke a renouveler na un peu cabinet na yowana pour tozomona ba aventure ebele côté communication pe tozoka style mo ekomi na cabinet na eliesa punda memayo babiloko wana nga nazotelemela donc mokili comprendre que makambo tout otoke na dissolution na lobango tongo bakebe ba ko comprendre on déjà to komi pourquoi donc na loba yango ke bato nde tala batu mobimba poto silisa qui sont pour atomboli musapi kaye moko qui sont contre atomboli musapi kaye moko qui s'abstiennent kakaye moko ba député ba ota tumbaku ba député ba ole ba shawama. C'est ce qu'on a constaté dans les premiers ans na CP niveau ndongo yambinga na émission na yo en live na Congo Izamba sukate comme na suka message de relancer na internet c'est Orlando partout dans le monde ouais message na ko lancer na batutu ba Orlando à travers le monde topé sa confiance na o ba lobby mokonzambo ka Félix Tshisekedi toloba ki Congolais soit bukonzi Congolais oyo azu bukonzi donc topé ça est pas lobby que bukonzi yango eza ya balu bate eza ya ba Congolais nyonso topé ça confiance pe bolingo ezala entre biso ba Congolais ça ne sert à rien pour nga na défendre le régime en place au benga na téléphone au finanga benji eza o ba bengi arme ba faible donc utalinga na émission non to gagner l'élection. Et les 24 autres kokisi une année peuple a bango qui est à cadoté. Ah bon les capacités des martyrs et ça malobi IDPC boya on babi jamais
Zachary Bababa soit reposé sa activité. Non, ça c'est vraiment on a évité nanya boyan moi boyan. Il est presque mon bébé na président. Et sa décision président Kabounde consort. Et sa décision moi il a bien été. Statut IDPS le la décision dans l'IDPS est libre. Beaucoup bandobo ya te batu. Ce sont des associations, ça n'engage pas l'IDPS. Toko comme ça fatigue bien privé na bisoté. Mututu azomona ka koki koya kocha o babengi valeur ajoutée pour mokonza mboka abongisa Congo to boye poani c'est que to linga fatia ngota. Fati aza mokonzi ya batu tout. Azara mokonzi ya IDPS te. Azame mokonzi Martin Fayulu. Aza mokonzi ya batu tout. Iza mokonzi Kabila Kinga kati. To comme na suka fils Mikoko merci. Ouais, Fati aza mokonzi Kabila Kinga kati pour mutu monde prêter serment Kabila PC ba moi. Vous comprenez? Bato bakanisa Kabila longwa te balotaka na bango. Ba mesana ande komona ba président ba kufaka. Na biso to tikela Kabila ba kominde ko lukasiko Kabila ki d'exil mbongo azwani sile ni exil. Po bokasa kendaka na ba orak akoma mpiaka. Bato ba komo linga kende to komida na tanda contre bango boy. Je lance l'appel à tous les combattants. Le jour que le président de la République va prendre la décision salvatrice de dissoudre ces parlements, mobilisez-vous et soyez prêts à faire une révolution démocratique. Comme bango bazo provoquer biso. Mukolo wana ba Congolais ya sud ya nord ya est. Parlement zo kwea na Kinshasa. Partout au Bozali ba parlement provincial nyoso ezo kwea provincial. Ezo kwea les mêmes jours. Pe nazo ebsa madame Jani Mabunda. Na memaka batu na parler du peuple wana. Bosundola ba voiture bokota na ba taxi oyo privé. Nombre bato ba yaka wana mukolo président to bokota yo na tambo mwamba. Po bosala kindoki na bino. Nombre bato ba yaka na ekozala 7 fois plus que nombre to yaka. Boko bimate to kanga bino wana na kati. Pe bana na bino na libanda bakozwa o babengi opération to ebinda. Merci fils Mikoko. Merci na pesi numéro nanga soko ofinga ngo fingi plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55. Balantia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis ébélés pour nous biso à travers chaîne Nabino. Je me qui bino mon amboka fils Mikoko na epinza to bela qui sur ma question d'actualité amboka no sokoro to komi na suka. Merci na wala ki bona si ma caméra Garnet Mukenga. Merci na bala nyos banda so partout dans le monde entier. Mon vieux Roger Luma, mon monnaie le président Félix Mabote Nayo. Un tonton tout de caractère, mon vieux David Olito, c'est les Touna de Lausanne, et papa Jean Compaoré depuis Bruxelles, na bosante Yannick Perrault, les pétroliers, ngala boso bizamba solité, tout le monde a eu la micro. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.